Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV. Toza awa toye na océan, je crois océan Atlantique. Toye pour na baptême, boyebi tant l'homme de Dieu, les pasteurs de la foi qui bande Rwanda sur Christ Nazareth, mon conti pe mon bix na bango et lelo bazozo baptême. C'est ça, mission primordiale de l'église ko bon ça va compter ma côté à votre évangile puis voilà, toza maman biso, maman Louise, bon dia. Et salut on ndenge nini ko mona en tout cas, c'est makasi. C'est makasi parce que yeso engadi azanyo sopona biso. Amen. Bazo batem lelo bazo na sepeli. Ah toza na place ni ba bien là. Toza Benfica. Toza na Benfica. Nalo banda ninga chilu ba Benfica. Benfica, lo ba Benfica. Benfica teko zo batem awa. Nesi bino kitoko osakana te, je sais que bolanda vidéo ndenge sokinde. Toza na pasteur Rabi, toko pousa na pasteur Rabi ya metano pai. Muito obrigado. Yebisa biso na nosali ndeni kwa ko so batem na bandeko awa. Non, salinga bi makasi. Na profiter na présence ya pasteur de la foi ndenge zawa. Kama mkote lo bana nzambe, ndiko mabano bandimi nzambe lokola mokonzi bo bikisi na occasion. Ezali programmé te. Mais tout le monde qui fait ça, pour te dire l'obité, les autres mais l'obité bien monté. Et ça n'a bien ma casse pour réaliser les loulous en amont. Et voilà, bandeko bazoki bandimi sur le Bix na bango sur le thème de l'eau awa. Après bon on a l'enseignement de les élèves. Ouais, après on a l'enseignement. On va les pas nous décaler la séance. Bandeko est vrai. Côté na département. Métano et ça na wapi na Safu. Sapu. Bozo adresse à Métano. Bayo Sapu toza justement entre Kimbangu na Praça Nova. Na bato bazo kende bakita kos ba okita na Kamara Padaria batuni kaka na cantina Dose église za na sima ya cantina Dose. Na bato bazo nzela ala Paula. Église ezali donc soko leki cantina nini pharmacie tia Maria oleka 3 balabala otuni kaka collège wa Mbinga o matiango tina église aika na simando o mona église Metano. Merci. Obrigado. Comment veut pas yazabuna le compteur de Christ l'homme des chiffres. Mano, je coupe pas mano olia. Oh nous t'en comme nous ninge. Bon dia pai. Et salut ndeni ni bandeko bambi sur mon compte Bix na bango lelo ba passer en baptême. C'est un magasin pour Rabi parce que nous sommes là tous les qui a moi. Tu as côté Kabilo côté, tu as au Sumba pété, tu as côté à Samalam, la qualité évangéliste au Nazar, bah pour la météma. Bah tu as mis Christ, ah on a mis Tanoya et pas pasteur Rabi George, dès tu es baptisé bah. Au bah bon limité ma na CFC, les procédures les a samedi pour bah les rappeler sur ma baptême. Donc mission que des accomplis. Donc Yesu Masiya naza pena très ravi. Nzambo futa biso poto sali po ya tinda ki église ça. Amen. Merci mille papa. Merci papa. Voilà, tozo kende sikoyo
tozokende bisika bandeko baza baptisé bomona image ndeni bandeko bazwa bateme et ça bien et ça kitoko makasi. Merci na frère Jérémy, obrigado. Tombola nkolo Yesu mangomba nyoso bikolo nyoso tosangana lokola moko akostila papa na simba kibilaka akostila sine mona kili susu akostila sana bota samwele na muso tanga makila ekatanda akostila c'est une femme différente des choses qu'on espère. Bandeko bazo batema na ebisio Nzamba malamu Nzamba mayata akosa te. Amen. Nzela oyo ndimi é o caminho que você aceitou. Oyo kokotisa olola lo vai te fazer entrar no reino do céu amanhã. Alors Yesu Masiya Nazareth, Jesus Cristo de Nazaré. Oyo ndimela ki Seigneur et Sauveur. Você aceitou como Senhor e Salvador. Est-ce que liko la kisa? Ele vai mostrar que na ndimi vida na você aceita como Deus nayo pela Senhor. Ta paz. Oh, alegria. Não te deixar. E mais coisa lá nayo estar contigo. Que não vou moina até a minha vida toda. Est-ce que vous comprenez? Então, vamos orar. Tata na pessoa merci. Pai, te agradeço. Tu é baptiser peuple na ia me batizar o seu povo. Bíblia ebisi biso. Diz a Bíblia. Yo moko zalaki modèle. E tu foste o modelo. Liboso Jean Baptiste. Diante de João Batista. Okitisamaki. Foste humilhado. Ondimaki okita lokola mutu. Aceitaste se humilhar como homem. Ozwa baptême. Para ser batizado. Likolo efongwamaki. O céu abriu-se. Tosambeli yo Nzamba. Oramos a ti, Deus. Toteisa ngo malamu. Pregamos a boa nova. Bandeko bapesi yo bomoi na bango. Os irmãos entregaram a sua vida. E bazoleka estava passando. Likolo efongwamaki. O céu se abra. Vive graça na yo. Vivam a sua graça. Bomoi na bango. Na sua vida. Esima madeko Seja segura a ti. inosuka a Deus. Santificamos a água. Clamamos a sua glória. Se derrama entre nós. Do princípio ao fim. Atanami loko ekipa bale. Oyo azali boko azali bele azali eloko alongola. Makombo ya Yesu Masiya Nazareth. Nzamba solo na bobo ete tozo baptiser. Merci.
nagenda na mwanda tozobatize yo na kombo ya Yesu Masihi ya Nazareth po aza nzambe masolo mpe ya bomoi.
la suivi na bateme mona nzambe esopana nzamba lola endroit na zana yo mabomo faveur ya monene esopana na bino na Kongo na eso olamu na yo nzambe likona banzu nzambe nazokuwa na troisième baptême nzambe lokola bandimi expérience nzambe ya moto ya molimo na nzambe akozwa esika na bavi na bango trouve endroit na nzela na service oyo ndima bango nzambe lokola bana na yesu po bazwi elembo nzambe ya kokoma bana lelo nsima na koyamba yo seigneur et sauveur baleki na bateme ekolo tozondima na bateme ya molimo mosantu oyo ekolo ekotumba semasi nyonso oyo eglorifie te na bomoi na bango en fait ke basala parcours chrétien nzambe un très beau parcours mpe baérité royaume de sena nzela na kolanga yo na misalo bakotikale na yo na kombo ya yesu masi ya nazareti tosambeli na bavi na bino na kombo na yesu nsima na bandeko koyamba yo seigneur et sauveur baleki na libatisi la grâce tozosukisama na kondima ete batema molimo santu ekolo tozopesa ezotuba semasi misala oyo ezalaki ate ekolo eza kombo na bomoi et na bondeli yo mosantu sepela nkembo lokuba esoki epai na yo na parcours ya vie chrétienne ya Jésus de Nazareth. Amen. Na kombo Yesu Masihi ya Nazareth, nde tosambelaki boye nde na kondima tolobi amen. Avant passer Rabbi a clôturé prière kotozonga tangi nayebisa yo kosambela na biso na metana nzambe apambola yo soko banda osambela na biso te yeba deja ke ozwi bateme mpa na biso mosala esili te eza na encadrement oyo esengeli esalama mpo ozala vrai chrétien ozwa baprogramme nyonso ya église ezala mpena fidèle na ndako ya nzambe kote osimi nzembo ozosala mosala nzambe akopermettre yo kote osimbi bible vi ya losambo nasepeli na bino mingi etant na kozongaka ntango paster akopresente nga bino alobi tala frère akomosala mosala l'église topesaka ye bate tala sere akosalela nzambe awa topesaka ye bate na bate ozesima motema na mpe nzambe akosepela tozoyamba losambo pa visionnaire tozwa nzela kozonga tant de père topesi yo mene. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.